Ça ne peut pas faire un débat, monsieur. Na kokota te, na boza la politique te. Quand on a regardé sur cette question, on a te, na kokota députation te, na kokota politique te. Je reste journaliste. Ba invité ba kozala débat et kozala, mais kozala na Congo web te. Et kozala sika mususu. Parce que atindeli biso ba inspecteur pour ba ya ko constater na biso lolenge ba pekisi biso to kota na ba droit na biso. Deuxième question autour de ce que la récupération de Bochabani a évité de répondre à mon épouse à répondre à la bino que tu as la prompté à Koumisi Kouloutou Azara Pembe là le monde était Azara Pembe Moubali Kitoko et puis bâtiment nous sommes en réalité ils sont locataires question à mon abandon causé là n'engagez nos commas sango pour nous nous là dans la robe ouais ça n'a toi Azara Kaka Boya monsieur il doit respecter les contrats. Il doit respecter. C'est une obligation. Il va le respecter, c'est une obligation. Mais je demande à ce que M. Chabani a respecté le contrat. Tika Koko c'est la Fati, Tika Koko c'est la Marambo FCC, OMLC, Olamuka Lokuta. Monsieur, Olobaki Nangai, Mutuka Mususu, Bosa Lingenazaki na Mituka Mibali. Nandimi pe Komatsambongo, Tofuti pe Mbongo, mais Tokoti na Badroa na Bisote. Sauf qui M. Chabani à respecter le contrat de Tokoti Kate. Let's go. Na bengi bâtonnier, na informé avocat na ngai. Avocat peut ba informé na parquet. Parquet atindeli biso ba inspecteur pour ba ya ko constater na biso lolenge ba pekisi biso to kota na ba droit na biso. Pour ceux qui na lobaki likambo, to na força qui ko buka porte ko comme destruction méchante. Oh Israël a salibu. Oh sursaut d'orgueil. To kota te. Ngala za mwana nzambe tokokende na logique wana na ndimi ko kimamba ko seke na yokani na mabaku tokende kabo tokomi na likambo wana ba inspecteur ba ye ba inspecteur ba kamwe ba invité ba telemi ba inspecteur ba lobi na ya posi na boyi bokota biso to lobi directeur la programme ye tala pe papa musu batangi ye ba mono swazo wana finalement la couloir monsieur Chabani a ye alingi tolongo la couloir na vite tata kobangisa moto te mwana mosala no awa azate tozande ba partenaire un peu de respect na partenaire bande ko nazo ebisa bino clair boza bande ko na ba journaliste TV à ma chaîne ça n'existe pas j'assume ce que je dis TV zali le contenu sokoza na programme Canal Plus nazo salele publicité mais je passe. Pour vendre à 0 heure, à millions, et ça par rapport à la chaîne, et ça par rapport à un programme. Et puis nous, les journalistes, nous avons élaboré un programme. Puis nous avons la force de la chaîne. Pourquoi nous avons considéré Binoté? Pourquoi nous avons considéré Binoté? Nous avons concevoir. Nous avons la moussala. Et c'est là qu'il y a un minimum de respect. Nous avons mérité. Quand l'inspecteur va vérifier, finalement, M. Chabani a mis dans mon bureau. Inspecteur qui a solo l'inaïe. A tout nié mituna ebele. Ngala koloba wate. Na parquet. Ndeko nanga waze kwa lobaka eloko moko. Ozocha makelele mingi pota mtozo swana. Mutazo komate. Mais so toke place sur le bigaka ofinga bobabi zela to bandela bakomi. Je pense que koloba na réserve. Et puis, awa ngala koloba makambo mingi te. Webi so ozoswana na mutu kozala pressa aussi ça maloba te. Oswane go umela. Ko eza dossier ya justice ke tokolobela nde kuna. Awa tokoloba te. Ba boyi biso to sala émission. Raison tina suka eyebani te.
Ma précision nous sur la avocat ba koloba. Mais na linga me tuna question. Chabani, Record, PDG, mutu munene, asala batu nyonso. Yende aza mutu akala. TVA wa ye mutu abanda. Biso nyonso toyebwe. Nyonso eza ye na ndimi. Kulutu oza makasi. Mais contrat na ngai. Contrat na ngai ezati na mois de juillet. Pourquoi au boyi ngana sala émission? Na lingina na signifier na bato. Nazo silisa. Moto yebisa yo teke na boyi na sala émission. Pona yambaki moto moko vendredi to na yambaki moto boyi lokuta. Ngana zali société. Soki na yambi invité. Soki c'est ça alingi akomela ngai. Akomela ngai de. Naza na cahier de charge ya bosolo te déposer na c'est ça. Soki c'est ça ka monike to bibi libanda ya cahier de charge. Bakomela biso, bayebi ba adresse na biso, onyo so to komi na kati. Ba service à sécurité. Soki ba monike to bibi libanda ya makamu. Bakomela biso te. Bakomela biso. Na yambi bokanda moko te. Chabani nandenga kati biso atikali ko notifier biso na papier te. Atiki ko avertir biso te. Atiki obenga biso na téléphone te. Atindi pe moto ko bisa biso loko te. Toza surpris to constater que baboy biso to kote. Et là comme monsieur sali. Na lingi état de droit na likambo wana sengeli sala. Batu muso ba dimaki te que plainte ezali. Oui monsieur, il y a la plainte contre monsieur Chabani. Na porter plainte. Et puis la raison na simate na porter plainte. Il faut na kota na ba droit na ngai. Nous avons un contrat, monsieur, il faut le respecter. Monsieur, il doit respecter les contrats. Il doit respecter. C'est une obligation. Il va le respecter, c'est une obligation. Mais je demande à ce que monsieur Chabani a respecté le contrat. Et le reste, l'avocat va vous expliquer bien. Il n'y a pas un problème politique pour écarter émission. Le président de la République, que je salue, n'est pour rien. Moto ko yebisa yo te o fatia tindi bakate émission lokuta. Exemple bakamoto bayambaki ba FCC ba bengi lokuta. Moto moko FCC a bengi azati. O moto ala muka eloko esalamite. Tika koko c'est la fati, tika koko c'est la mabango FCC, o MLC o la muka lokuta. Messieurs, olobaki na ngai na ba indice na yo mbongo emati matama mwa mutuka mususu. Bosa leke nazaki na mituka mibale. Na ndimi pe ko matsa mbongo au fouti pe mbongo mais tokoti na ba droit na biso te. Soki monsieur Chabani a respecté contrat te tokoti kate jusqu'à ce que justice ekatalika mwana. Maître, vous avez la parole pour nangai. Soki mituna ezali, je suis disponible à répondre na ba question nyonso. Il n'y a pas de questions tabou. Alors, merci beaucoup sur les canaux. Je suis on va poser ma question après. S'il vous plaît, on ne pourra pas s'entendre sur l'autre boulevard. Non, filme. Non, filme. C'est un provisoire à 14h. Merci pour la patience. Dès que déjà le va bien, on s'en a politique dans 4 émissions de mieux organisé. Est-ce que vous pouvez plutôt avancer s'il vous plaît? Au son de la politique, il y a une personnalité juridique. Au son de la politique, il y a un règlement d'ordre. Au son de la politique, il y a un cahier de charges qui est nécessaire. Pour être structure régulière, il y a un politique ezali. Na kati ya cahier de charge na biso expliquer ndenge ni to sala. Expliquer na ba konzi ya media ke muso na politique ko ya ba mutu moko. Na moso ko moni invité mo na plateau ko ba tete mikolo ko mini ko sala misa ndenge sécurité. Na kati ya cahier de charge na expliquer na c'est ça que donc iko ya ba tendance moko. Par exemple, si ba ya cash, au za ba moko na plateau, aza ko communiquer na sujet moko ko etuni. Donc iko ya ba
la contradiction, donc la tendance différente. Vous avez la FCC, vous avez la cash, vous avez la Lamoka. Vous avez les pour émotion la politique en termes d'organisation. Mais aussi pour la politique, elle fait protéger le niveau de Sokoda. Donc le niveau de Sokoda, si vous avez œuvre na bango, œuvre intellectuelle, vous avez le niveau de Sokoda. Pour la politique, elle fait protéger le niveau. Donc c'est une marque qui est déposée. Vous voyez, vous avez l'État en place. Dans le sens de chaque jour, ceux qui doivent se décider dans le moto, par exemple, le lobby mercredi, on a annonce dans les réseaux sociaux. Nous avons photo de ça affiche le moto. Moi, je pense à WhatsApp, Facebook, Twitter, pratiquement la plateforme qui existe. Je pense à beaucoup d'emplois, nous sommes déjà dans la lobby de la matin personne et qu'on permette on a pas de sur la des questions par rapport à la vie au-delà s'il vous plaît, Batouna Sima, est-ce qu'on peut pas continuer vraiment? Maintenant, on a besoin du solo. Conseil de rédaction qu'on permette d'aviser que ce qui est beaucoup plus important, mais ce qui touche plus la population, c'est proche de la mission. Il y a un moment où on tient à table, il y a un moment où on débat, il y a un moment où on est invité dans la petite organisation, il y a une position de la politique. Mais je voudrais là présenter quelques membres en position de la politique. Je vais un membre pour y aller. Je crois à 6 000 téléphones, techno, chemise bleue et l'icota. Il y a des appréciés mouillot. Je se retourne dans la table. Monsieur Mouyoko Yohana, dès qu'on oublie pas Mazala qui a invité sur la Kimel Nanga Monini, dès qu'on oublie pas Mayor Matal, dès qu'on oublie pas Mazali caméraman Nabiso, Monsieur Mouyoko on a bossé avec un réalisateur peu, mais les news ils ont la carte à bosser la politique en termes de la production, ça n'est pas Monsieur Mouyoko. Dès qu'on oublie pas Mazala caméraman, dès qu'on platine ça c'est pas Monsieur Mouyoko autant dans le mot et pas Mazali caméraman. Ndeko ordi mobala azawadi soit kaza libala azape cameraman yeye yamulai ordi mobala ordi matali ndeko ordi mobala azape cameraman zana ndeko régime azana service administratif na biso zoaki pa kumata au moins maintenant si on a battu ebele au batabara na biso comme ba pigiste. Il y a un moment où l'équipe n'a pas au moins 17 personnes. Parce que dans le numéro européen, nous avons à Sali Moussala, à Zui Atine Libiso. Nous avons Congo central, pratiquement Congo central proche de Nabiso. Donc, ce qui fait que l'équipe n'a pas dans la salle, on a 14, 17 personnes. À temps raison permettre Nabiso, tous ont information sur le gars. Moi, mon fonctionnement est pour la politique. Je crois que merci Nabino de la solution. Alors, merci beaucoup. Donc, quand ici, la partie français, mais après, il y a l'année, donc, avocat peut pas ça, tout le monde va préparer dans le monopole de Yalinga. En fait, société où solo, parce que qui n'a contrat, n'a quitté comme web télévision. Donc, contrat avec 5 millions de na partie de Kamisa. Butala de butelema ba caméra pesa. Ça liboso ya ba juge te kona ba mingi. Ce que je voudrais vous dire c'est que le contrat oyo est un contrat qui a durée déterminée renouvelable. Ce qu'on a dans point numéro 2 par le biais d'un contrat il y a une année. Mais si na moi oyo ya lelo na une année écoutée. C'est fait que tu assistes qui au salon de politique. Pour la venant à contrat OYO. C'est-à-dire que le contrat OYO, c'est le contrat qui est en vigueur. Et aussi là, dans une année. Et tout comme il y a il y a moi parti, mon corps à lobby, il faut pas revoir la clause il y a contrat. C'est-à-dire que il y a une partie de rémunération, il y a 700 $. Au solo à s'acquitter déjà en 2 mois anticipatif pour que l'émission ait les cas. Mais la faute, c'est à l'article 3 où ils ont le pour la culture du contrat. C'est un contrat qui s'est fait et qui peut se défaire.
Le contrat et le biso qui est parti, pour accepter les sous-traités, va préaviser Mouninga. Il n'y a pas eu ce préavis. D'où la faute, il y a contrat au donc, résiliation et salami la contrat, ils ont donné la résiliation abusive. Le non-respect d'une clause, c'est une faute. Mais tout le temps, à l'obéissance, on a beaucoup de soucis. L'avocat se permet peut-être dans les détails, dans la subtilité, parce que c'est là où loge le droit. On compte à Kounaté, mais on peut se de façon licolo, que le contrat n'a pas été respecté dans la partie congolaise, parce qu'il fallait qu'il y ait comme on a eu une année, de dans la table de mérite, article 2 et puis article 3 de l'Ilobi, pour la Bongo, pour sceller. On va déjà pour sceller, la justice n'a rien pour sceller. Et si cas, mais mon toit que j'avais pour sceller le gros, on va tourner pour sceller. C'est aussi une faute. Donc, il a été attesté qu'un individu s'est permis, alors que le contrat peut ça place à tourner la révision en direct, ailleurs à sceller, ce qui est le prérogative juste et la justice. Dès que ça la ceux qui m'ont dit, ma bête, ça n'a été si cas. Donc, pour la côte vraiment à faire na kusukana pour la politique, à se remettre dans l'instance judiciaire pour que batala comment préparer préjudice ou alors subir. Parce que vous voyez qu'il y a milliers, millions de téléspectateurs qui ont des informations dans l'objectif que nous avons ajouté. Donc vous avez préjudice monnaie dans la société, on manque à gagner. Et puis la population, les clients, ils sont informés. En tout cas, préjudice, vous allez exemplaire. On a vous décourager, pareil pratique. Et dans l'opérateur économique, il va respecter parce que le contrat entre les parties, c'est la loi des parties. Donc, merci maître. Alors, ma question est PDG la kosenga nini biso sango amisana koyebisa bato totombola voilà, donc je voulais juste savoir, est-ce que les attaques à nous, il y a l'esprit à yango esali que yona mekisa bani répond au kabana donc eza émission ya suka oyo ezala plein de conseils yango ekoti na mwa kati bateka po bamasile biso wana eza première s'il vous plaît, soyez la réponse à la question, on arrête avec ça. La ligne d'abord va partir à Awa. La ligne avant peut-être de répondre à la question à maman. La ligne n'a remercié ma camarade journaliste Nyos. Awo bati kinga ila itumba oyo te. Na ligne koloba te ke ngai nde naza meilleur journaliste. Soki bolobi bongo bokosi ezanga ide. Mais là, on a yebi, nous sommes une équipe. La quatre équipe, Montonion soit bête à la ronde na yazo. Mais la finalité, Zali, équipe soit victoire. Nazali contre ndenge kurutu na ngali fokwa lobaka e marango mingi. Vous avez la quatre église moko yo moko pasteur, yo moko trésorier, yo moko mobeti mbonda. Yo moko ko za interprète, au juste église amo za ndenge. Kata passe Kabola Nkembe. Merci à ma camarade journaliste. Merci à ma décolanga ya Bunya. Oye sika bato bazo kufa ebele. Bango ba bengi baleri na motema na bango po sango asalimi santé. Merci na bino nyonso à travers le monde pour otanga bisikate. Na ndenge bino kusala. Motuna ezabu. Na lobi na yo pe na bandeli na tongoli ya maboko. Na lobi ya solo.
ngai na ndeko Chabani lokola biso to résilier contrat biso toza na contrat na ndeko Chabani toza na contrat biso motema ezopela po te tokokisa contrat toza fidèle na bangagement na biso vis-à-vis na ye nde apekisi biso tokota na droit ya korespecte contrat toza na eloko mosusu te soki eza na eloko mosusu ebombami na nsima ndeko Chabani nda explike biso mpo biso toyebi te oyo ayebisi biso eza kaka bakosala te mpo na nini toyebi te cestadi soki azwi information akomeli biso soko ozwi su makoki ya conférence te obengi nga na telefone to ye na biro soki eloko mosusu asika eza na koyebisa yo me na sikawa ndeko Chabani aboyi koloba eloko mosusu kaka aboyi biso tokota réponse apesika yango. On passe à quelqu'un d'autre, hein? Oui, mon frère. Madame, attendez, madame, c'est là. Donc, moi, si vous baillez, d'accord. Donc, on envoie question. Journaliste de PSTV. On appelle à l'union pour on a eu banane. Il y a Africa TV. Mais au précisalité, il faut la politique de l'Africa TV pour l'année. Et puis, il y a des choses sur la Congo web. Par rapport à la contrat. Est-ce que le même problème on a dit en Africa TV, on a Congo web. On a première. Deuxième point. Plutôt il y a la vérité. Est-ce que nous allons dans ranking il y a CC de Chabani et puis actuellement lui ça dans l'église ligne. La deuxième question autour de ce que la ranking de Chabani a évité de répondre à mon épouse à répondre à la vidéo que tu as proposée à Koumisi Kouloutou. Azara pembe na no mona ete aza pembe mobali kitoko et puis bâtiment nyonso wana ozomona yaye biso balocataire donc tozala jamais na problème la vie ya aza via bapetit tout tv nyonso ozomona vie moto abandaka donc via bapetit tout otikala kozala problème na ete ça cette question les choses sont claires question ya liboso lobi na longo Afrika raison la loi Afrique, est-ce que vous avez la même raison non, ils ont la même raison. Parce que awa na Congo web na lobi na longwete Afrique na longwa awa na longwete awa ezali nga naza na contrat esengeli na kota na ba droit na ngai ya contrat bandaki déjà toza ko exécuter nyonso ezalaki déjà malamu mais ba pekisi nga na continuer ko jouir na ba droit na ngai contrairement à l'Afrique. Donc, ils ont biloko mibali. Moi, je n'appelle ça biloko ekokani ezate. Naza travailleur ya Chabani te. OK? Naza partenaire ya Congo web. Toza na contrat. Contrat wana yende a pekisi etambola. Donc pour le moment, ezate que toza na ranki ezate na longwe. Soki nazala ki travailler ne na longwe. Awa naza travailler te na longwe. Donc je ne sais pas dire autre chose. Troisième. Monsieur, quelles sont tes raisons pour le en Afrique? Mes raisons en Afrique, c'est là qui. S'il vous plaît, l'autre est pour la sinon, ça va être long. Écoutez, Afrique à télévision a vendu 9 ans. Naïe est belé l'Afrique à télévision. Ok? Ils ont la réalité. Ma camarade est belé bazola nangaya wa ndena ono babo bazali. Madame Laurette Mandala yende mokonzi ya Univers Télévision. Mama we ya kufaki Esther Abedu kimia na Molibona. Bande ko ya ndenge na ndenge bazali. Patrick Mukadi azali wa Esther. Yepa yeko soutenir. Bande ko bazali belé. Nazana ba relation ya malamu Afrique ezanda kuna biso. Ngana utayi kuna Christian pa utayi kuna. Mais est-ce que so okoli na ndako na bino okoke no Luganda kuna hote? Ozaki na ndako na bino okoli mobali ko futa la paix des chambres dans salon Afrique ezanda kuna ngai soki moto azoluka sika ya kolekisa publicité soki atuni ngai à part bosolo la politique na continue pe l'Afrique ezanda kuna ngai mais moi na koli akomi na ndako na 3 chambres dans salon oka mabete madame les gars wapi répondre à modi manager na les kaka na tingi télévision te na les kaka moins de 19 chaînes de télé. Bosolo ezali eloko na bino fo bozala na lolendo mpona eloko depuis télévision ya Congo ezali esalama
émission moko ezoleka na plusieurs chaînes lokola match eza boso na politique faut aller se mona bino ngai na ye na presse awa na umeli lelo oyo nakuti bato basalaki succès bato bavandisa bato nani akoki kobeta tolo na mboka oyo ayebi tosolola yango te tosolola yango ndeko Basile aza kopresente yango ntango mosusu soki azali te ndeko Eliezer aza kopresente nani ayebi tokomi wapi te lelo ekomi chaîne ya télévision nani akoboya mosala Eliezer asali na mboka oyo nani akoboya nani akoboya mosala Serge Kabongo asali kioski nani akoboya nani akoboya mosala ya Christian Lusakweno top Congo nani akoboya ba émission eza ebele oyo esali kombo mais bondima mosolo la politique il faut apprécier l'homme à son époque l'ingratitude est condamnable bosolo na politique ezoleka na Ntingi TV SS TV ezoleka na Kinactu ezoleka na Radio Mont Bleu eza na Bunia ezoleka na Sara Télévision Boma Mwanda Tiri Matadi ezoleka na RTBM Radio Télé Boma ezoleka na Radio Télé Zola eza koleka na chaîne ya Ndeko Muyambo na Congo na nani na Lubumbashi toza koleka na Molière Télévision na Canal Sat BZFM 97.4 ya Ndeko Deo Kasso tozoleka na ba chaîne ebele donc pour te dire que okende koleka libanda ekozala problème te ngai nazali produit exclusif ya Congo Web te elingi koloba boye ndenge naza na telefone na ngai na ye boye Ndeko Shabani na ye kosomba espace po te nasalaka mosala soki Ndeko Shabani alingi azwa produit ekoma ya ye elingi koloba ya banofuta ngai nde ekomi ya ye akoki kopekisa ekende libanda me ngai nazali kaka epuis nazosilisa nazali kaka ngai moko te nalekisaka libanda bandeko ebele baza na kati ya Congo Web badifizaka wana balekisaka mpe libanda baboma nano kutu te kaka ngai mpo naza mwindu sombre comme désert na bino journaliste biso na bino toluka bato topesa bango tozwa bango interview mais soki besoin ezali kosango yemba na yo ndeko ayebi nasalaka émission na ye ayebi sera mwasi nasala émission na ye ayebi mama oyo azali awa aza na nyongo interview na ye ayebi donc makambo interview nga nazali moninga ya bato nyonso ya baleki nyonso d'abord na vivre na bino normal na moi succès ya moke nzambe apesi ngai soki nazalaki humble te tokovanda boye te boyebi bakongole ndenge balaka mais biso toa bana nzambe tomikitisi toyebi ke succès ezalaka boîte à conserve date d'inspiration ezalaka wana biso normal soki parti politique moko eye eatake ngai pour que la changer ligne éditoriale oyebi ngai nano malamu te moyena milobela mais naza moto akuki eza mpasi nazwa tombe na beba monsieur Patrick, monsieur Patrick, monsieur et madame. Oui, monsieur Patrick. Alors, je crois que Congo Web, au-delà du fait de la chaîne de télévision, c'est aussi une société commerciale. Alors, la matière est à droit, lorsque la société commet une faute, on poursuivre ma colossité, dans la gestion de la société. Ici, nous sommes dans l'hypothèse d'un contrat. Parce qu'ici, il y a un contrat. L'union va interroger sur place, on répondit que les hommes X, les APC instructions, va cotater. Alors, les hommes ici, c'est assisi. Je pense qu'il fallait, avant de poser question, vérifier place ici, c'est la saisie pour se dire en effet, Bangomi Balé est à la monsieur Mandeke, Namuka Pessa qui est hors, monsieur Salamate, pas à éviter. Pour Hollanda, pour se dire les enfants, un succès à caractère secret, pour être révélé par l'élément de moi, ils ont des armes prématurées. Mais pour Hollanda, vous pouvez poursuite. Je précise aussi une chose. Il y a une hypothèse, il y a contrat. Dans un contrat, chacune des parties a une part des obligations. Alors, obligation à Chabani, la société
Congo TV eza qui a disposé plateau na assurer diffusion en direct ya émission parti ya mosolo na politique ezali kofuta ndenge bayokanaki mensuellement ye a exécuté parti par ya obligation na ye l'autre a exécuté et a indiqué motif T. Donc jusque là même biso tout le monde demeure en suspense toyebi motif T akomela bangote alobi eloko te toye kaka boyebo banda émission baboyi. C'est pourquoi tu saisis justice akobenga ye akoya koloba motif nini akoyele et ce cas s'expliquer wana justice ekotambola boyeba suite nango ndenge nini ozala je pense merci. Alors bandeko tosili ici on est presque à l'heure. Question pour c'est bon. Dossier ici, ça veut dire que toutes les autres questions, nous allons l'interview libre pour la marque. Mais pour maintenant, il y a une clôture de point de presse à répondre à la question qui en sort pour qui. Merci. Ok, aussi, ça. Je peux répondre maintenant. Ok. Matuninga isoki ligne éditoriale nanga ezani. Ngai naza na ligne éditoriale te. Ligne éditoriale ezala pour la chaîne et la télévision. Ngai naza na cahier de charge. Nazoto sande cahier de charge. Cahier de charge nanga eli koloba ndenge tolobi tokoyamba moto moko. Tokoyamba bato mibale bale na débat, tokoyamba 3 personnes voire même 4 personnes. Pas si ils ont ça la batonde ya mwana. Mais jusqu'à présent nous avons respecté le cahier de charge d'Abisso, c'est ça kaza nango. Et puis ils ont pas bomba te. Soko di ko nango epé na niveau to konsa. Nous avons tous ça des cahier de charge. Et sur ce batuli en Afrique à télévision. Dans une position politique, la nation est dans la CANI. Mais dans la CANI, il y a peuple. Dans la CANI, il y a batoté. Il y a un moment où il y a une mission où il y a des personnes qui ont maté. Bimisa vidéo, bimisa papier. Tiens, enregistrement, place où on a la série qui est bon. On a comme un mouton. Nassim Magambongo, il y a des politiciens. Il y a des politiciens qui ont une relation moko. Na pesi mosala ofuti mbongo point barre nazana mbongo mususu te oyo akamata mbongo kende kofunda mutu. Je ne me laisserai jamais au service des politiciens. Natika la kosala te oyo ayebi atombola musabi nasala. Donc je reste au milieu du village. Babengaka nga sango pona nini elingo la église au milieu du village. Question ya mona banda kozela ndenge nini okoma sango pona nini olataka robe orate ba question. Je vais répondre plus tard dans la conférence sur le Goya. La question est Goya modèle, on a mis le Goya. Question, monsieur Zagini. Ah non, non. Question, monsieur Zagini. Est-ce que vous avez rappelé que l'émission de Salaka, il y a un problème. Ma émission est comme un problème. Il y a la politique. Mais religion n'a ça ne peut pas faire un débat, monsieur. Na kokota te, na kozala politique te. Quand on a des sous-questions, on a te. Na kokota députation te, na kokota politique te. Je reste journaliste. De ce côté-là, Toyokai. On te reçoit à Tuninga avant dernière question. On te reçoit à Tuninga pour la Colomboa. Pour ça la chaîne, papa. La zone Sabino l'ICC. Bana basi ebele pas souffrir na makambo. Ozaki na mobile na liboso. Obo ebani na ye. Mobile on a boyokani na eto tiki. Ozi mobile ya mibale ya misato ya mine. Okomi na mobile oyo ya suka 7e mobile. Yenda bali. Bato ba mona ka na mibale ya liboso bazo memo mwasi ya ndumba. Ozo kozaka na recherche abonné. Jour obali otikali esika moko. Donc tant que toyokani na on esika te. Otambole kozalaka jusqu'à ce que tu adresse la mission. Tant que tu reçois un gros, tu vas dans la kimia. Mais tant que tu as mobile et sûreté,
tokokontinue koluka jusqu'à ce que tozwa atuninga après awa kozala wapi dès que so bozozela yango après awa kozala wapi yango nde population azozela kosolo na politique désormais obosala kotia mbongo te mpo toza koluka tosala studio na biso toza na makanisi ya kosala chaîne ya télévision te toza kosala studio ya production toza na besoin ya misolo mpo na kofungola chaîne mobimba mbongo esengi biso bato batunanga mpo na montant na studio na bamoyen nyonso toza nango ezosenga biso 96 000 $. Oyo esengeli tozala nango na maboko. Le montant est connu, nous avons besoin de 96 000 $. Pour na kosala studio ndenge tolingi ezala ezosenga biso au moins 43 000 $ pour la studio. Pour na kozwa signal, pour na komeubler yango, pour na kotia lumière, pour na kosala nyonso, pour na kozwa bâtiment, il nous faut au total 96 000 $. Naza kosenga na bino esika bozwami bozali banda ya mboka bozali bosalisanga mpo na vérité na koservir moto te na koservir kaka peuple ba numéro ya téléphone ezali oyo bokotia M-Pesa oyo bokotia Orange Money numéro ya Airtel Money mpe bakopesa bino ezali esengeli botia misolo mpo te bosunga ngai oyo mpe mpo na kotia na banke ezali bakotia mpe ba iPhone oyo bobenga so ba PayPal soki iPhone bakotia na bino kupe bato ya poto mpe botia soki bosalisi ngai eza bozopesanga makasi pour que na tete na décision na ngai ya kokende na politique te bajournaliste baza na problème wana kozanga misolo bakomi na merci ya bapoliticien bosalisanga na lutte oyo mpona koma na suka nazali kosala chaîne ya télévision nanu te nalingi d'abord nasala studio et puis tosali chaîne ya télévision bosalisanga désormais bosolo na politique Tingi télévision PCS TV Molière Sara télévision Kinatu ma chaîne nyonso edifusaka bosolo na politique bakokontinue radio Mont Bleu bakokontinue kodifuse bosolo mpo na chaîne ya kosala direct tokopesa bino chaîne oyo tokosala parce que tozonégocie bacontrat oyo bapesi biso toza nanu convaincu te soki tozwi contrat oyo eza kosepelisa biso tokoyebisa bino mais bosolo ekokufa te à partir ya lundi tokodifuse bosolo na bachaîne ya télévision nyonso ndenge ezalaka bainvité bakozala débat ekozala mais ekozala na Congo web te ekozala esika mosusu TV eza radio te tombola maboko place ozambi sekomi na suka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question, mais je crois que le plus clair possible. Et je crois que je n'ai pas plus ce qu'il a déjà dit. Israël n'a pas menti, il a dit la vérité. Le problème c'est que je ne peux pas moi continuer profiter d'une situation et des accords d'un ami. Israël c'est un frère, c'est un ami. Et dans la vie, il faut être loyal. Quand on n'est pas loyal, c'est pas possible. Je ne le fais pas pour que lui, dans un futur proche, je le fasse pour moi. Je le fais parce que j'exprime à un frère. Et dans la vie, comme je l'ai dit dans ma lettre, je le dis, dans la vie, il faut savoir parfois sacrifier sa petite raison pour garder la grande. Et donc je choisis de résigner, de renoncer à mes avantages. Si ça peut rassurer qui est un frère, pour les frères, si on ne s'entraîne pas. Donc voilà, et je continue à garder de très bons rapports avec le PDG. C'était à 10h, et 10h et 10h. Critique Info n'a rien à voir avec le sol. C'est deux genres, deux personnalités, deux styles, ce n'est pas la même chose. Critique Info, c'est une émission, c'est une sorte de guide-douria, ça n'a rien à voir avec une émission de débat. Et puis ça devrait passer à 10h, pour finir à 10h30. Il devrait finir à 10h30 et laisser le temps pour qu'Israël vienne. Lorsqu'Israël ne passe pas, il est suspendu. J'ai pris la décision de demander au grand frère Jabal Mekor, pour qui j'ai beaucoup de respect, de résilier mon contrat. Je ne pouvais pas continuer. Et j'ai dit dans ma lettre, si Israël était repris, je pourrais envisager autre chose.
comme Israël n'est pas retourné, et comme il n'envisage pas de retourner, je ne vois pas moi être non, je ne peux pas donner un conseil à Israël à la direction. C'est un ami. Si j'ai à lui donner un conseil, je vais le voir. Je vais discuter avec lui. Mais seulement, je demande aux collègues d'aider Israël, de l'argent, de financer ces projets. C'est un garçon talentueux, c'est un garçon talentueux, il est posé, il est calme, il sait ce qu'il fait, il donne le à parce que ça va. Quant à moi, je ne voudrais pas que les gens prennent ça comme souci, parce que les Congolais sont dans... Les Congolais, nous sommes très très forts dans l'économie. Les gens risquent de croire que je suis contre Chabani. Chabani Dekor était mon frère. Oui, parce que c'est le modérateur. Oui, c'est mon ami. C'est mon ami. C'est un frère. Non, je ne me justifie pas dans ce chose-là. Je n'ai pas besoin de me justifier pour ça. Le soleil, la lune sont équipes. On y monte. Le soleil, on ne monte pas. La lune, on ne monte pas les vents. Donc, pas besoin de m'expliquer sur la question. Mais seulement, Israël est un ami. Le vieux Chabani est un grand frère. J'étais dans l'obligation d'aider Israël. Donc, si le vieux Chabani a besoin de moi, je le ferai aussi. naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allo Escoti, bonjour. Boni. Eloko te ebike ya modero a travailler te mikolo. Donc dès toza na biso yo galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazotiela bino moi mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yeso mona makambo bongo na monte bat bapesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko no baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est esika ya kobunga te, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Batikali to batikali.
problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke do luka kisi na osala nini? O simba. Let's go.